zando eza lelo te nazo senga na bino boya na nini plateau Kabinda mama nyonso aya kokomisa kombo na ye parce que zando lelo ekofungwa te l'air bapanzaki na yoraki esalaki pasi mais avant bapanza bayebisaki biso déjà bayebisaki biso bobongama tolingi tobongisa zando en attendant eza na ba place bakokende kotia bino po boteka na marché Kabinda kandenge bomonaki misala esalamaki na la voie na Itaga tosalaki yango vite fait puisque bamama bazala bakota déjà après nous avons misala esalama donc bientôt dans 6 à 7 jours dans une semaine misala esala po bamama bakota na place bamama banda koyeva awa école ezalaki susu te ezalaki zamba sona laki so ba image to zanango awa ezalaki zamba alors totali ki ba place oyo l'état zo salela nanu te to utiliser yango tant musale ko sila kuna batu bakosonga donc tondi makaka malembe tant batu bakomesana ti jusqu'à ce que ba travaux na bango bazoninga basala kuna soki esili tozonga na biso mais to autrement vraiment ya osala na moment oyo ezate sata tomati ata tokiti balobi nini le sol et le sous-sol appartient à l'état mais awa Itaga okota 3-4 fois eza munene koleka Itaga batu bakokai kuna te bakoya awa te o bazangi awa bakena type 4 o bazangi bakena na mundamba pel zetiti o bazangi awa bakena susu na nini na kalu na wenza kalu fungola wenza ba suite oyo pe bazangi bakena na 24 rai tango ba bandi wenza tuka tozaki choqué so na biso likambo bato musu bakufi na bemotion mais nzambe azanzambe ndenge papa kanisi alobi ke atia biso na Kabinda tokoboya taza leta ata tolobi to bambala na mabelo baluka lokola ya lobi mutakolongola azate. Mais comment un vice-premier ministre a se rabaissé na niveau ya san au lieu que le fait yoki ba nyungu et bon ka benga sana tunaye qu'est-ce ne ya benga nani ngobila tunaye qu'est-ce ne va pas souci na ngane na zaboyi en tout cas ba kondi oyo bazali na basi na bango balanda te ke oyo mwasi na ngaka topé sa place te so ba sali bongo biso pe ba oyo biso lokwa biso ba pauvre to sana biso na ba kondi te pe ça ce biso passe. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Très heureux de vous savoir nombreux, vous qui nous suivez partout en ce net moment. Toza awa na wenze o bazotonga ya Kabinda parce que gouverneur Gentini Mbaka Ngobila webi ketango sali mambu ya zando po babongisa yango ba minoko loba mebele
mais lelo awa tomoni ba syndicaliste baye awa pona ko pesa pe langue na bango donc bino bat bolanda biso na Congo dialogue tozana esengo ya ko présenter bino mama ndenge ezotambola voilà to poussa na bino to sala ba interview boyo ka ba syndicaliste nini bazoloba mbote papa journaliste ko se présenter ngai comme la ngai ni Wabizon nazali moko ya délégué syndical ya USVC Union des vendeurs du Congo tozali awa pona kotala misala ndenge za kosalama na site oyo premier citoyen de la ville mwana mboka Gentini Ngobila apesi ba mama Kombonis baya ko evrer dans un premier temps marché central baza ko bongisa yango mais bino balobi ke bayebi bino te toza kuna na Union des vendeurs du Congo tona ba syndicaliste mususu bino boye okoma ndenge nini boke ko appuyer gouverner bon soki bakoloba ke bayebi biso te eza mois passé puisqu'on se connaît toyeba ina ba président national mususu ba SNVC ba gele kofo bayebi biso koloba ke bayebi biso te na yebi ndenge nini na koloba te bon eza passé ka po bayebi ke Union des vendeurs du Congo toza na ngambu ya vérité omoni makambu ya zando oyo eza mois passé na bandeko syndicat mususu oyo bazali manipuler et pas un certain sujet monsieur Hassan o aya kozwa zandu na biso aza ko evrer kozwa ba recette au détournement à ville et puis aza ko respecter contrat te comment na bande ko syndicat wana ko kota na sima ya monsieur pour na ko puyer et no ba puyer ba vendeur na bango o ba de bango eza ko sala mois passe donc on se connaît ko ba keno ba yebi biso te eza mois passe voilà sikoyo ndenge bo mona boye bozana elikia dans combien de temps bozo ba mesa ah na marché Kabinda quand ndenge bo mona ki misale samaki na la voie na Itaga to sala ki yango vite fait puisque ba mama bazala ba kota déjà à peine deux mona misale salama donc bientôt dans 6 à 7 jours dans une semaine misale sala pour ba mama kota na personne ba bande ko donc zandu to zela ti combien de temps pour tozo bon zandu ngai kopesa yo batant naza pena na compétence wana te compétence eza na niveau ya ville donc monsieur le gouverneur nda yebi na temps nini misale ko banda pe ko sila po ayeba ko kozongisa biso na ba droit na biso merci beaucoup biso toza ni ba syndicaliste ya Hassan ni ba syndicaliste ya gouverneur oh ba syndicaliste ya Hassan mais Hassan asomba ba gilelo kofo hein bagilelo kofo Hassan asomba bango asomba ba syndicat belé toza plus de 8 syndicats les seuls ya biso parce que biso depuis kala to telemelaka contrat ya Hassan en 2006 nous vivons dans la clandestinité parce que contrat on est bénéficiaire na ba mamate au moni côté ba magasin ya Hassan 104 maison atonga awa école ezalaki susute ezalaki zamba sona la kiso ba image to zanango awa ezalaki zamba alors totali ki ba place oyo l'état zo salela nanu te to utiliser yango tant musale ko sila kuna hein batu bakosonga même to moni na Lagos na pandémie ya coronavirus Lagos azui stade mobimbaneti de stade de martyr be sable ya du 20 mai ya tata Raphaël asali ba tante wana on attenda soki malade sili ekosonga biso to bomi école te mais to saleli ba place oyo ya l'état o bazo salela yango te pour c'est ça siko bino bokutana na gouverneur bozo appuyer wenze oyo po babizando ndire 2 ans desando lelo tende kuna ngai hein nazo senga na ba mama tout bazolanda na ba commerçant tout balanda ba syndicaliste wana te parce que baleki mbongo ya Hassan il faut ba défendre bongo zando eza lelo te nazo senga na bino boya na nini plateau Kabinda mama nyonso aya ko komisa kombo na ye parce que zando lelo ekofungwa mate siko nde boza boye bosepeli na décision ya gouverneur ke ba kabola bino ba panza no bino en entendant ba bomisa zando te to sepeli ba kabola kabiso ndenge nini na ba misusu ba ke na Itaga misusu ba yekotoyo misusu type kande tozo kasi effectivement parce que na Itaga ba kokaki te zamuke mais awa Itaga okota 3-4 fois eza munene koleka Itaga batu ba kokaki kuna te ba boya awa te o bazangi awa ba okena type 4 o bazangi ba okena na mundamba appel zetiti o bazangi awa ba okena susu na nini na kalu na wenja kalu fungola wenja ba suite oyo pe bazangi ba okena na 24 rails. Vous comprenez? Ça dit eza bongo nde to kaboli bongo ke ba mama ole ke ba vanda bazela ka te mukolo zande ko sila bazona ba place a koteka po balesa ba mama nde ba koma ko lesa biso mais to senga na gouverneur a sala musala wana sala mbangu po ba mama bazongela ba place na bango nous to évaluer marché banani o ba évaluer ka marché eza ba syndicat na ba administrateur on a premier quoi ezali hôtel de ville et so moni ministre ya aya ko se gérer makamba zando
Mais comment un vice-premier ministre a se rabaissé na niveau ya san au lieu que le faire yoki ba nyungu et bon ka benga sana tunaye qu'est-ce ne ya benga nani ngobila tunaye qu'est-ce ne va pas a bengi était azo préféré ya makane ya san et puis à réserve à komeli ngobila lettre que non suspendre misala à réserver copie et pas na san et c'est ça le mak oh ouais donc désordre te na tourner c'est vice-premier ministre azana droit na makamba zandu te biso toyebi makamba zandu et puis mikanda zali et puis l'état nde apesi biso mikanda atindi batu naye siko atindi biso apesi ndamba pouvoir total la kawo ezoleka poto pesa kai rapport ndo moninga bakanga ngai yo bakanga ngai ko siko bana bakangisa même administrateur na bebisa makambo naye azo mbonga olongola salité te azo mbonga na wa siko te na lobi bakanga na bitu bakangi ngai oto yebi vie bopili lewanga na mama Chantal bangonde bazara libosoti mikolo to ana gi micho wanjo monga na bi cop na mino tro te ba syndicaliste na lobi ba syndicaliste na lobi boye même évangile omoni makama nzambe oyo bato mususu baye na évangile pona libumu na syndicalisme basu baye po ali aka kwanga soki basombi ye kaka te koloba te parce que normalement comment yo un syndicaliste bazotekela mutu fiche na patente na nzela après babengani ye pe kokangi maboko sikoyo ingo ke boliaka na ba administrateur un syndicaliste bazotekela commerçant mususu mesa ya nini ya 20 cm ozolo beloko te c'est que ozano syndicaliste te oya pona libumu olia na yo ndio omoni po ma syndicalisme ngwana mingi baya na ngopo balia. Voilà, to tika no papa, to zono pe ba mama, azalaka wana, mama mbote na yo. Mbote papa. Mama bino nde bobokoli biso na mombongo, na koteka biso to zabana batambongo te to tangi ba classe na mombongo ya ba mama. Siko ndango ba panzaki bino na zandi. Oyoka yo nonde. Te l'air ba panzaki na yoka ki esalaki passe mais avant ba panza ba yebisaki biso déjà. Ba yebisaki biso bobongama to lingi to bongisa zando. En attendant, ils ont ba place ba kokende kotia bino po boteka. Ba yebisa kibiso mais esala ki passe mais ba yebisa kibiso. Lokola eza l'état nde azana makoki likolo ya mabele na ye. Yango toto saki. Siko baye na bino awa na Kabinda. Bino pe bondimi yango baya kotia bino awa. Tondimi yango koya na Kabinda toye pamba te. Toye en attendant babongisela biso zando. Ba moderniser les biso zando ebonga na zando ba toilette ezalaka te na zando mbula beti bo fandi likola mbula bo fandi likola mai to zando ekoma mwa ekuta kotambola na zando ezate soki mbula beti tondimi koya awa anatanda babongisela biso zando soki babongiseli biso zando ndenge mokonza mboka zoloba a moderniser zando ndesima tokozonga po toteka na ba condition ya bien. Motuna mosusu totika na mama to ya pepa mama na biso awa mama yo siko nde oza awa na bandeko mosusu bapanzi bino est-ce que marché vente na bino ezande zalaka parce que zan te bien au grand libulu parce que tango comme bandambu ndambo yo monte onde bo perdre maman clientèle papa nyosto wana problème ezate elo nyoso ba mesana ranango kaka kuna pepo ezala ndenge ezana batu ba mesana kika a pe petit à petit to sa nini to mesana kaka pasata so to sali teti lelo lobby tant ba ko déconfiner kuna biso so to telengana na balabala ba ko rejeter biso lisusu donc to ndima kaka malembe tant batu ba ko mesana ti jusqu'à ce que ba travaux na ba bazone ngaba sala kuna soki esili to ozonga na biso mais to autrement vraiment ya osala na moment oyo ezate sata tomati ata to kiti balobi nini les sols et les sous-sols appartiennent à l'État donc biso tozozela kaka nyonso zo dépendre na bango. Voilà maman siko yo pe réaction na yo parce que ndeto za awa to into yeba bino nyonso bozo sepela quand même ndenge gouverneur a aidé bino na place bo telengana mais amemi bino au moins na ba place oyo ko sala ke boza na sika ya oteka. Papa, quand ndenge mama uta ekoloba epesaki pasi ne bandili. Surtout biso ba veve. To mona ki lokwa to suki. Poto bikaka kuna, nyonso kuna. Tango ba bandi wenza tuka tozaki choqué. So na biso likambo bato musu ba kufi na be mention mais nzambe azanzambe. Ndenge papa kanisi alobi ke atia biso na Kabinda tokoboya taza leta. Ata to lobi to bambala na mabelo baluka. Lokola ya lobi muta kolongola azate nzamba sunga biso batu bakobandola ndaka ba référence et koma wapi boye
mais na munoko ye moko papa toyokaki alobi bamesa ofele ndenge toyoki biso mpe toza na nsima ya ofele oyo tokomona asengi biso mbongo tokofunda na la polisi mpo tovandi 3 mois tozoteka te nyonso elekeli biso mabe na malamu esuki na mitema na biso me tosepeli ndenge tomoni esiko asaleli biso. Merci maman. Maman sikoyo totunaka mutu na moko babire koterie kozala awa mpona kopesa bino bamesa donc so yebani na bakonzi te okozwa mesa te il faut yebana il faut babenga bato oyo babiso kozala ta mosusu mwa likambo ya mokonzi mwa nini nde ozwa mesa est ce que bino mpe bozokanisaka bokosibir eloko oyo en tout cas papa mpona biso ndeti nga boye nazalanga na mokonzi te na mpe na mbala mokonzi te nayebani mpe na mokonzi te mokonzi na nga liboso oyo atambolaka na nga garde du corps na nga ezaka nzambe susi na nga nde naza boye en tout cas bakonzi oyo bazali na basi na bango balanda te ke oyo mwasi na nga kaka topesa place te so basali bongo biso mpe baoyo biso lokwa bato lokwa biso bapauvre toza na biso na bakonzi te epesa sikoyo biso pasi susi na biso mpenza eza nde yango wana tuka nde eza na mutu mpe taza na systeme akendeke ya corrompre mpo eza na bato misu basi aza nde totekaka bango bo mitema mabe misu baza na bambongo si bangina misu bakota bafika misu basimba bakisi baza basiansi na bango bazwa mbona mwana ndenge mabe amona mbongo pasi te babiso baoyo tomona mbongo pasi akozwa mbongo ata 100 dola ebe 200 dola ebe 500 dola ake afini corrompre soko corrompre bino na to botiaki kombo liboso bamona bino te biso toyebi ke gouverneur atalaka émission mpo toye na compte na ye sikoyo yebisa ye ayebisa bino déjà ke ordre ezala na bato bakokabolela bino bamesa pour ke bino nyonso bozala na ordre. Oui papa eza bongo normalement balanda na milongo ezala te ke ne eza boye en tout cas mpe babeta sete na likambo mpo ezala bamama misu biso baoyo toza na bambongo te biso bamisusu oyo toza na bafoi ya malonga te mwa moke oyo kosomba esase ebala balia me eza bamisu baza bambongo na bango ebele akoya na systeme ya corrompre soki acorrompre wana biso moye tozwa baplace ekozala te alors susi na biso mpenza balanda yango mpena logique na milongo parce que mboka oyo nayebi mambo ya logique ezala te tricage kaka toujours biso sikoyo tozanga mbo tosuka wapi. Voilà donc ça c'est un message lancé au gouverneur Gentini au veiller na bato bakokabola makambo parce que tant bakokabola et aux important bato bazo mériter tolobaki to banda vraiment mingi na ba maman 3e âge tozo senga to kita na ba maman bakosunga mabota ba veuve faut kotala kana bango parce que na Congo toyebi ebele tokoli ba papa bakufa ba nini ba mama kana koteka na bango nde basali babokola bana baope ya maele batangisi bana na ba université ebele pe baleka na TV ebele pe bana politicien bana batambongo te ezaka bazando oyo nde sungi biso tokosenga na yo tata numéro 1 ya Kinshasa gouverneur Mbaka Gentini au salake au veiller na bato bakokabola ba mesa pour que tricage ezala te mais to moni a bandeko nyonso bazo soutenir na bango démarche ya gouverneur pour que baya ko sala misala na wenze oyo balingi banda koteka donc ba site eza éparpillé bandeko mususu baza na Itaga bandeko mususu baza na PLC bandeko mususu baza na 24 boya mususu baza la peine na Zigida awa wana Kabinda. L'essentiel est que bato lokola bautaka bachangu balemba bayeke direction ezalaka koto oyo bobando zwa ba commune kinango bazando ngo bobando kita bondo saka ba wenze bope ba 24 bobando kendeka kuna. On n'a pas le choix, l'État s'impose pour le bien-être de sa population. C'est dans ces points de toujours comprendre que nous devons mettre fin à cette émission. Merci à cette équipe, merci à Starly Lima à la réalisation. Merci à Timothée Lenoir et Fika, merci Bisiko Zouami parce que Moussala Oyo, ils ont besoin de communicateurs, de grande gueule. Merci Nabino Nyonso, Obozolanda, Odette Lessa. Merci à toi Emilia Masonama. Merci à Glaoni Fer, maman Janine Glaoni. Je dis aussi un grand merci à Francine Ngembe. Francine Ngembe, la patronne, merci. Donc, merci. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.